ouais nga soit na longwa te nga ko longwa na mona ngote po soko yaki na répétition episode mercredi nga mona ke j'ai regout à longwa te na adorateur peut-être en chair comme ça na rosa musika ba ndeko na nga libota na nga mais en esprit toza toujours famille pour nga na zora conseil ba Nostradamus bina filé o ba bengi le grand maître na domaine nyonso ba maître bazala ba imati pe faut bazala na grand maître na bon ni za roi aza maître ba imati tout ya mukili tu vois voilà ana raison benga grand maître ama grand maître ba immature na zora conseil pa na ye mona ke tozala ki na ye awa wana papa na nga azana nga toujours et fait que ya rosala nzembu libanda ya orchestre et kaboli nga na papa te moni ke toza même moral ya wana c'est que l'homme propose Dieu dispose tika oaza oasala oyo asala te mama yesu asala ngo te ba leader bebe na mona na basana ngo te to tika grand maître ya ba imati asala ozo sala. Bon, vraiment, ma végétal, on a bien on un végétal dans des gonangaï, tu vends dans naï, tu zaranaï, mais maman naïe, il faut tout na végétal. Ngaï nada végétal, tu ngana Gero Star. Na muto a pesi à filmer, na muto a pesi à filmer te. Na na sali mabe. Pas de baota na biso, bon de bon. C'est éviter. Batu baota la biso, na muto a pesi à filmer, na muto a pesi à filmer te. Na na sali mabe. Pas na ngana mona muta sali mabe azate. Pour son appétit, copier ça on est acte ya bien. Mais si on a filmé peut-être, na évité na rejuger. So peut-être na pesi baya na ngaba là, na filmé, peut-être pour na aider batu musu ba pesa raté, ba comment peut copier ça. Na domaine nyonso ba maître bazala. Ba imati pe faut bazala na grand maître na bon. Ni za roi aza maître ba imati tout ya mukili. Tu vois? Voilà. Ana raison benga grand maître. Ama grand maître ba immature. Lile ngana koyemba avangue ngana lelaka ben somni yolela mwano yo azanga mama ye esengona nga ebongwani mawavangu Fabrice attaquant eta major na leli. Lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana waya lwa mu dila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Boyigoyina, ungeri kimakanda boyigoyina. Yafisa, lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, Metro Makengwe, Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo, Tapis Rouge, merci. Encore une fois, vous allez toujours continuer à renouveler confiance à la chaîne, parce que il y a Christian Vangou, les autres m'a dit Papa Bonbon, alors toujours voilà pour nous servir, pour nous rencontrer partout que le club d'actualité, et que le club d'artistes au Bossin par demande Nabino. Alors aujourd'hui, Nabi qui est vraiment il y a parce que vous dérangeant qui biso dans message, vous dérangeant qui biso na WhatsApp keto yambela bino Gero Star artiste mettre tout le monde d'accord na chanson na si maman était là, tu rappeler que nzembo na côté studio te na no bimite donc mais et ça les a succès et mettre tout le monde d'accord aujourd'hui dans les réseaux sociaux ko ba outé na ba TikTok na ba Facebook partout les gens na ba bar to ka ba sona ezo mettre tout le monde d'accord yango Christian Vangou sali bongo descendre na 8e rue place Star la bino à répétera par rapport il y a l'actualité il y a un mouvement. Alors aujourd'hui on a dit que le caméraman a filmé bon dessin mais à Kiruku et c'est Jamba alors ça rend là image de bateau partout dans le monde tu sais on a déjà artiste na bango Star na bango Gero Star à qui j'ai dit bonjour Star. Bonjour Christian Vangoulé.
Bonne santé, Gérostar. Ouais, santé Guitoro, quand mon ébisso, donc, vie de prière toujours. Alors, merci beaucoup, Gérostar. Aujourd'hui, nous avons secret parce que aussi parce que la musique à Congo, il faut rappeler que nous sommes des chansons, nous sommes dans studio et puis nous avons déjà et mettre tout le monde d'accord aussi Makiwapi. Nasimba lo sambo, vie de prière toujours. Pour m'dalegi nzamba zate, nzambe ne m'ta calculer mambutu, nzambe ne m'ta tracer mambutu, donc c'est un peu ça. Est-ce que Gérostar aujourd'hui, au Royaume, ça une source et inspiration en Zemboana? Bon, Zemboana yaka bongo, idara na papa na biso moko signalanga. Ça elanga nzembu, maman biso akufa il y a 25 ans, nde to travailler nzemboana si maman était là. Donc, dans ma bonne on a réseaux sociaux de Panzani. Il y a une histoire à Moutoua et Panayo, il y a non, il y a une maman c'est ça? On a maman, maman tout. Habiter Nzembo vraiment important. Faut que ça l'envoie. Na sali ka vidéo, na style na ça, na kenda be na yemba yango na studio ya père wana, na yembele. Tant na yembi, na chef vidéo na réseaux sociaux de Panzani. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons appelé déjà que nous avons quitté déjà un mouvement, non? Oui, un mouvement na biso, comme on a biso la Géronimo génie. Ah, une vie de prière ici que Vandi donc. Et dans ma bon biso tout ça génie, tout ça bana, il y a pas adorateur. Donc adoration et bonne vie de prière. Voilà, adoration et bonne vie de prière en exclusivité aujourd'hui. Dans ce gâteau, quand une chanson là où émettre tout le monde d'accord à travers les réseaux sociaux. Si maman était là avec Gérostar, c'est parti. Kundabas. Oh là là, nazo ko anticiper pour na web ça ba fanatique na biso nyonso ba tutu balinga nzembo yo. Nzembo est déjà disponible na ba plateforme tout. So ba kotika na YouTube, bokomi Gérostar si maman était là bon monango. Page na biso ya YouTube eza Gérostar officiel. Lile ngana koyemba avangue ngana lelaka ben somni iolela mwano yo azanga mama ye esengona nga ebongwani mawavangu Fabrice ataka eta majore na leli esengona nga kunda baze mawa mawa baye bozana ba mama bobatela bango malamu po mama aza richesse pe bonne beni machine kasi na tango ya pasi to pe ba chagrin ya mokili biso baye tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama était là ou chalula mama Rosala Sirena si maman était là, anga mawae. Na meto à l'hôpital, na maternité passé. Ne mwana mwasi ya koganga si maman était là. Si maman était là, vangu pona nini boyo. Si maman était là, anga yanike kaya manager. Si maman ngaye nakoyemba nakolela na mawa américain na mbonda nakoyemba nakolela adie rythmique mawae. Quand nous serons au ciel, nos yeux te chercheront juste pour te dire maman, tu nous avais vraiment manqué. Maman Bondo Adeline et maman Victorine Tokotika la kobosa na binote MP Mabanzo elongwaka tena motema ya moto alingaki Banvula mpe mikolo jamais koki ko effacer ba souvenir effacer ba souvenir oya bolamu na yo Photo na yo monima ya pamba na miso kasi na ba panse na ngeninga na kapona bolamu na yo toko wanga na te toko bosa na te bolamu na yo na lela bolamu na yo
toko wangana te yanike kaya yani mapendo bolamu na yo mama umuna yo natiango likolo ya chambre na ngai potango nga nalalaka namonaka ngo yelelaki ngai na mai na mise kade de la presse ezalaki mpona mawa elelaki nga na mai na miso esamangwa na ye mai na miso ezalaki mpona pasi mai na miso mai na miso mai na miso mai na miso mama kado nzambe ya pesa na mwana oza original pe irremplaçable nafuta ta nyongwa bolamu na yo te tika na memela yo ata fololo oza ye mama ozalaki ata soki obeti nga fimbwe sukasuka yo yambanga na maboko na yo ela kisi bolingo ya mama na mwana na vangu ya mama na mwana mama ozalaki ata soki baninga bayi ekotalanga na ndako esengo ya kolakisa bango yo mama na ngai marima kwela yo pe na esengo yo pe na koseka na mino esengo kozala na ma avangu uta yo kenda osilisanga lolende atako kei yo jali nubi vangu nakolela enga nakolela ma Emily Nzemba ya tous pepele ya mbetolo merveille kembi el mama maître Bikilarson Bojo Kamanji le bourgeois Yannick Eka. Merci merci beaucoup. Merci Gérostar en tout cas. Maboko ya broté bagolela mama en tout cas vraiment oh là là. Merci beaucoup Gérostar. Ah Maboko on peut la mouquer beau hein. Venez vraiment en tout cas merci beaucoup Gérostar. Toujours rappeler que nos chansons on a ma chanson nyonso o betami o ningis na 2022 tika on live so que non muto a sali mieux que wasate Nzamba zo lokumu Maboko pona Nzambe vraiment. Voilà, merci beaucoup Gérostar. Si maman était là chanson au tango tango na ba réseaux sociaux et ça li succès alors yo mo ba retomber nango ou soit ba iko nango pona o reconnaître que non Nzembo nango na mito ya on est makambo comment yo nondeni. Ouais Nzembo déjà tant na tchango na ba réseaux sociaux et bandaki da makambo nango. Et bandaki da makambo nango mona ke non ba challenge bandi ko salama avant Nzembo bima. Nde to sala ke fort ti Nzembo bimaki. Lelo sali dans 2 mois Nzembo bimi. Omoni nga pena renommé zalaki pena mingité. Mais zalaki déjà il y a moins niveau par rapport à déjà Nostradamus après ça nga chance na yemba ba hypocrisie na bolingo bébé na ngezali mabe soki boyi nga lobana nga na simbanzi na ko betango oh batu bazo moi image aujourd'hui sur la plus dans le problème na yo mama no ça to solonga ta tantoya prochainement renommé de zalaki tant Nzembo bimi lisusu et matisi biso sous makasi po batu moi ba appel moi ba nini moni Nzembo na Nzembo ya na makambo nango mais nga so naza lelo boye eza pena eza grâce ya Nostradamus aida ngai na yema Nzembo ya hypocrisie na bolingo na yemba 2 vocaux kuna 3 vocaux kutu na Nzembo vocal moko na yemba na Nzembo ya corona et pesa nga de moi niveau tant si maman était là yo ya bien que zaki vidéo tombolinga lisusu ça linga Gérostar lelo role kana nzelo mona Géro donc batu bazo benga biso makasi moi ba production pe moi mike za na niveau na biso déjà elle ça vraiment que non nzela ezali donc c'est un peu ça Nzembo pena et yebani singa lisusu koleka nde na yebana ki liboso donc Nzamba soka lokumu pona nyonso sala pona biso mama musutu envisager yango te mais Nzambe soka lobi ke non mambo sala maboye sala marande ngwana. Alors Gérostar aujourd'hui batu musu ba mi lobelaki pourquoi pas
en étant que Romané au sein succès, au tout cas toujours et l'on a bien affilé. Est-ce que les orgueil, il y a succès on a ou soit en 3 journées m'a poussé qui yo au long le ça la semaine au moko. Ouais, ngan soit na longwa te. Ngako longwa na mona ngote po. Soko yaki na répétition episode mercredi ngomona que j'ai regoute longwa nete na adorateur. Peut-être en chair comme ça na rosa musika bande ko nga libota na ngama en esprit, toza toujours famille pour nga nazora conseil pas Nostradamus bina filé o babengi les grands maîtres. Nazora conseil pas na ye. Mona ke tozala ki na ye awa wana papa nanga azana toujours et fait que ya rosala nzembu libanda ya orchestre et kabolinga na papa te moni ke toza même moral ya wana c'est que l'homme propose Dieu dispose batu bakanisa ki soki nde nini mais esala minde batu bakanisa ki nzambe pas a préparer ma mususu moni lelo yo nyos tout no sala musu moi conseil moi nini adenga na mambo ebele puis makamunga na zune orchestre wana eleke beleza tellement immense nzamba zolo kumunenga lekisa ki nganzela wana Monique, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. A aidé à m'embêter. Puis jour na comment orchestre ne jour à Liboso a embisanga vocal on a ucho beta. Donc nzambe pena lo boko nzambe za na makambo na biso. Moni so na tala ba commentaire ba commentaire ba makambo na biso, ba fanatique na biso tout. Ba lo baka lo boko nzambe na makambo na yo. Il y a Dieu dedans. Si. Mamba lo ba yango. Est-ce qu'aujourd'hui, ndenge kosa no sera loba yiki no, loba na télévision qui a produire yo. Ya yika kosa les gars ou so da ko ça fait na maloba na. Ça da mousse. A sali promotion si maman était là aider biso na promotion makasi. Bien que promotion on salama mingité parce que na minute la résa pe na belete. Toi na art, toi na travail. Mais là résa pe na te mais musala ndem te bendara là, na bi que là réseau ya pe ezo ya déjà banini muke. Donc na bi que lobby les gars o toza lelo. Po toza lelo et l'équipe dans o toza yi lobby wana. C'est que o toza lelo lobby et les gars o toza lelo. Donc c'est un peu ça. Eurostar, on a récemment sorti médiatique, il y a Kofi Olomide, Ozali, légende, il y a musique Nabiso. Je pense que Kofi Olomide est Gaza, artiste amené à Mboka Nabiso. Alors par rapport à Marami Bakoko, comme on a besoin de Koso Bakoko, puis qu'il y a artiste et musicien. Aujourd'hui, Eurostar, Toroben Ayo, Koko, il y a Maestro Fabregas, ou soit Toroben simplement Eurostar, moi na bien affilé. Ngana Koko na bango tout. So taliga généalogie on comprend que na Koko na bango tout. Et la libota pena oyo uti. Oui, na Koko. Koko ya Maestro Fabregas. Oui, na Koko na. Voilà, merci beaucoup Eurostar. Lolo ya wera son le roi de la forêt. So yena ba répétition na biso mona ke banzemba wera to beta ngo trop monige. Donc na Koko lolo wera son na bina Koko. Na bina Koko donc balobaka wana histoire donc c'est un peu ça. Maintenant moi na Nostradamus bina filé garçon de qualité pour yem da salage batuba ba jero. Yem da pesa nga chance pesa nga micro jero. Hypocrisie na bolingo bébé na ngezali. Donc hypocrisie lelo na ibisa yo mabe. So le kina banzelo yo hypocrisie donc yango pena muté tombola nga lisusu bien. Na yemba ba vocal belé mais hypocrisie on pesa nga pena renommé. Mais comme avec moi identité donc si maman était là mati singa lisusu donc c'est un peu ça. Non ça da musu ndem da fungola nga mutema so fungola nga mutema te mais na yemba te po ba tuba yeba jero na le kana ba TV na beta ba bon on a nini ba kanga la machine de guerre ba betazol mais na il qui ce qu'on a yembi pena hypocrisie ba yo qui va confirmer et vandi. Donc c'est un peu ça si maman était là et sous ce matisi donc toro bossa na histoire te on appelle ça merci mingi na Nostradamus po afungola nga mutema bimisa nga na TV ba mona nga et puis ratate simba lelo ba tuba ba jero ba mona pena jero boye to vandi boye na ba ya na nga donc esprit toujours donc c'est que mambo ezali. C'est Mambozali, mais la terrain bateau ba immortaliser ba maman aux yo mon côté tout le monde peut côté qu'on appelle de on a Patrick Bekam pa nze mo embela ba maman na ndenge yo ke la ba iko pa ba na nze mo maman ya Patrick Bekam na nze mo maman ya Eurostar na habité un bateau ndem to ba juger mais nze mo ya Patrick Bekam na linga ngo pe mingi nze ba bien na linga ngo pe mingi mais bino ndem to ba juger yo na moni uta lo ba lo mo boyawa uta lo belo mo boyawa donc yo mo ga mto yebi mais nze mne pe na linga ngo fa na lela ngo mabe pena na lela ngo mabe tala ga nga pe na linga mama biso mingi donc ba tu ba embela ba mama fona linga pe ka ba nze mna bango ala moko ya ba musicien na biso na Congo donc c'est un peu voisin na ngai voisin na biso ala na nga mukuna. Voilà, merci beaucoup Eurostar. À part Nzembo ya si maman était là, est-ce que le roi to sapena bandeko artiste au bazar ko accompagner est-ce que yo yo ka ba soupe mususu obo préparer te na si maman était là. Et dans mutu moko boye azo réclamer moi ndé to vivre peut-être non vivre na moi sinanga sikoyo azalaki nanga
nangi na bapasi ntango aye abakiseli ngai so bapasi koleka nga siko naolelaka po ani nazongi fala zonga te atika nga kaka na bapasi na nga na ndambu na bakosipote ma ye abakiseli ngai so bapasi ebele omoni nde tolobi boye samangwana toyemba oye anga ye lisanga bazuzi basangani mpo baatala evolution kana ngai ye soki eza malamu to mpe mabe mabe fidelité na bolingo eza malamu to mpe mabe mabe fidelité na bolingo eza malamu to mpe mabe malamu boni 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 oye boni boni yenga ye nakoyemba ye boni 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 oye boni boni kuna basi boni boni oye souffrance na makanisi esangani likopa yenga na wiyo ekomi olia nzoto na ngai basusi na bapense esangani esali chimie ekomi ya sidi yenga na wiyo mokili ebandela peut-être nakoki kozwa ta mwa espoir toyemba e pitié e pitié e pitié ale toyemba e pitié e pitié e pitié oh là là il y aura bien oko sokola mainga na komela empasie soki na butunga na simba te empasie kasi malili ya bolingo esinginga makolo ushalula sirena nakomi biyenga yenga sepo na yo pitié e pitié e pitié e pitié e vangu e pitié kasi bitumba ya bambanda na kati ya zamba albitre azalaka te risko kapioyo animal anemiki na bolingo enga yoyo monoko etikala ya kobelela au secours chaque jour mon amour kasi nakomase kolela na kati ya zamba albitre azalaka te risko kapioyo nakomase kolela nakomase kolenga ngai nakende kopema ngai nakende yoka il faisait crédit à ses clients retour maboko na makolo kasi maboko na makolo nga nakoyemba maboko na makolo samangwana maboko na makolo ezalaki lokola bolingo ndengambo oyo nga nazanga mwaya kofutango nasombi yo bolingo nake na yo okomi lelo konyokolonga bashame bolingo na yo koma lokola ndengambo oyo nga nazanga mwaya kofutango batikanga na lela batikanga na lela batikanga na lela na ngai ye 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 batikanga na lela Fabrice ataka na lela na ngai ye batikanga na lela na ngai eta major lela na ngai ye batikanga na lela. Merci beaucoup. Je ressors. En tout cas, félicitations vraiment parce que Moussa Penato senti que Zali. Alors, belle mélodie à Boé et tout le monde partout dans le monde entier. On retrouver en camp. Boroyo, ezobima, peut-être en février, peut-être en janvier. Au moniga mambo studio senga mambo belé, photo si ça no acoustique na bisonde bima janvier. Na wemba bansemba papa Al Pacino, papa Redi Amisi, papa na ngabi na filé. Nzemba papa na biso Pati Pacheco, nzemba papa na biso Stino Mubi. Na bimi sangoka na janvier avant to le 25, nzemba ezobima acoustique ezobima. Après acoustique ndena obimisa sko nzembo pena bima nanu. Po to beta pena histoire, bat ba savourer ngo ba yoka ngo pena na sire sala bango bien makasi po ba mesana déjà. Soko mona bien mona ge. Moi qui biso ya na kati. Moi qui biso kuna, moi qui les adorateurs ya na kati po, c'est la famille. C'est la famille donc Nzamba zolo komo pona nyonso Nzamba zo sala pona biso. Merci pe na Nostradamus pona ko fungola mutema wa fungola biso. Eza makambo epesa melaka na mutu nyonso te. Mais Nzambe lokwa azalaka na biso yango wana mona ke mamba bien zo ya kaka. Puis si la te lobby o ya suma kasi ko le ngande ye lelo donc. Eza mabongo.
Mourenio sur la bonne musique, il y a Gérostar. Et on peut savoir un programme en mouvement, on répétera, puis on coordonner tout quoi. Ouais, tu répéteras un espace biléonier, ça dans la 8e rue industrielle. So comme dans la 8e, en face il y a hôtel Xoras. Au monde aura biléonier, ça on a tu répéteras chaque mercredi, répétition il y a public. Bah tout balinga biso, bah ange tout, bah génie tout. Boya vraiment boya koyo kapena musique na biso. Boya musique à sika. C'est un peu ça boya vraiment et puis tu répéteras sur vendredi, tu bandara de 9h à 15h to kati. C'est un peu ça. Tu modifies mon programme par rapport à Yoebi Kaka. Donc voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup Gérostar. Tout le monde oui, Stade Mayor, non? Vegeta. Naïbi wana collègue nanga. Collègue nayo nayamba qui est semaine passée na émission nangai et koyo kaye parce que dans le comme discours nayo normalement on a respecter place outil on respecter papa nayo on respecter maestro Fabagas parce que tant que question concernant ce qui maestro ça qu'on a musicalement on y mis yango. Alors toi qui na Vegeta koyamba qui est toute une question concernant ex-patron na Binafilé à lobby parce que Binafilé aujourd'hui on bengue les grands maîtres. Il y a un grand maître, il y a un mentir. Alors, point de vue non, par rapport à propos de Ndegona Vegeta. Bon, vraiment, Vegeta, on a un Vegeta dans Ndegona, on a un Vandana, mais il faut tout na Vegeta. On a un Vegeta, on a un Gérostar. Donc, ils ont un bon. On a Vegeta, il faut Vegeta. On Vegeta, le biais d'ailleurs, on a le biais d'ailleurs. Donc, à propos de Vegeta, on a discuté, on a été dans ma solo mususu, à part musique pour yebana déjà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, merci beaucoup. Koyo Kaepe, Koloba, pour clôturer la question, la question, à l'époque, ton brag n'a pas bien affilé, ne va pas savoir filmer, nous bonner, qu'on s'est plaint, mais on a autrement salaté. Est-ce qu'aujourd'hui, comment gérer ça, confirmer à propos de Vegeta par rapport à l'océan? Bon, on a peut-être un euro qui est un boy. Na muto a pesi à filmer, na muto a pesi à filmer te. Na na sali mabe. Pas de baota la biso, bon de bon. C'est éviter batu baota la biso, na muto a pesi à filmer, na muto a pesi à filmer te. Na na sali mabe. Pana nga na mona muta sali mabe azate. Pour son a pesi ko pesa on est acte ya bien. Mais si on a filmé peut-être na éviter na rejuger te. So peut-être na pesi ba ya na nga ba la na filmer, peut-être après on a aidé batu musu ba pesa raté. Bah comment on peut ça? Il y a Bobeti 10 concerts. Bobeti 10 concerts, mais aussi bon ouais 2 concerts. Il y a 8 mais Libi nous va filmer quand 2 au bosu. C'est vrai? Nous voilà mamuni nous. Pas pour Vegeta la mission na biso. Bobeti 10 concerts, va passer nous bon ouais 2 concerts, va filmer nous 8 pour ne pas mais Libi. Té. Biso kuna so banda mais la biso. Les anango normal là mon peu ça mangwana ba tinda yo combien? Matindela ngabna kamar pena mais ngabna meli $30 na plus de $20. Pour ça kimbongo. Bon. Ayininga te azan normal. Ala mutu nanga yebe ba mamuto sala et za mambe belé moni. Tant que ça la boye ça demande beaucoup d'argent. Tinde to vivre boye c'est l'argent. Orchestre pour nos gérants c'est l'argent. Moni. Tout ça pena na makoki mingi te mais so to zuma muke senga mo $200 so pena bina mo 180 senga $20 so pena mo $30 c'est mansa mangwana so ngona pese mo muke ye pesi mo muke po ebike tango yemba pe ozone la ye yemba ne kitoko moni ezaka na cadre musique ba c'est ka musique mususu to bimisa te mais kuna to zaki bien so peut-être ba ndom la biso zaki dans sous des concerts oui concert de ba futibino ba mais bino des concerts oui concert ba futibino mais to bando zo pena mo loko biso to uta na ba Vegeta so tuni Vegeta biso ke uta na ba orchestre mususu customer na ba passe musique na ba orchestre mususu mais tant nga na yak na orchestre bien affilé nazwaki moi $100 nazwaki moi $200 mais nazwa ngote ba côté mususu na uta wana elingo lo bagina zaki c'est pas ça esika bien ti lelo na lo ba na beta tolo na orchestre wana parce que za orchestre moko boye oyo na ya pena boye ba peso estime ba peso place moni so yena boulot na yo kuna pena c'est bon na ebité ngana ne loko critiquer kuna te so ezala ki pe bongo na ngana lo ba bongo moni tozala pena bien oya muke ba musu bazwaka te ba orchestre musu ezali ba orchestre te belé na Congo mais ba orchestre musu pe bazwaka te ba orchestre musu bazwaka na critiquer mutu te mais oyo to banda ozo pa bina filer ezalaki suffisant pour na biso ezalaki pe bo voyager boye pena ozi moi faire no pena mubimba ta musu moi de faire no pena ba nini ba filmer pe ba panga ba moni et ça l'équipe moi bien pour na filmer te bango mbale ba ndenge moko so mo lo bien filmer te problème te o bien filmer za pe ka pour na aider ba mususu za acte bien
na mutu asali acte bien soki afilme tomonaka baministre ake esala acte ya bonne foi yoka yeba komi dans de la nini dans de la Belgique bien bacaméra siko bango bajijaka bango te po ani bajijaka mama musique eza normal ya logique. Merci beaucoup Gérostar. Merci beaucoup Gérostar. Tokomi vraiment la souka. Dernière question, nous on répondre à maman pour passer un remerciement à eux. Bah noko ba tonton swag na mona na ba belle na bazawa o gérer ba on nini. Licto ira ebele ga moral ebele ou soit financièrement ba no se retrouver. Moi mike dozwara to kabola na bango. Ezara bongo ngaso na kabona bango te za mabeti. Ça si moi descend na ngai il faut bango pe balia mo loko. Po ba vina bango za kati ba sambela moni ben na mincho nde to za boy. Eza biso nyonso ya jet d'ensemble ben énergie na ya biso nyonso ba ya yo nyonso mona o ezo compter yango esa la force na biso moi dans la vie de prière puis de prière dans énergie makasi to za na ngwa nzamba za pe na biso ba otala biso j'espère que ba yebi et puis ba comprendre na liboso na banda fonctionner nga moko mena mincho to kese momba ya énergie ba to ebele tango asambela nzambe boye place asalaka soka zange loko fo nzamba sungele ya wazula mbongo ya entreprise na ya salela wazula mbongo pour résoudre ba problème na et donc et jet d'ensemble déjà donc nde to moi muke to zora to kabola bien que ça ya mingi te tant peut to zo ebele to kabola ngo pe kaka donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Rapidement remerciement. Ouais, na pesi merci na batu nyonso balinga biso. Na pesi merci na batu nyonso ba soutenir biso. Principalement na Nostradamus le grand maître bien affilé. Ba merci ebele vraiment na nyonso yo sala rapport na biso ba musicien, ba jeune talent auto ya lelo. Merci na Nzambe. Pona nyonso sala pona biso poso Nzambe te mais lelo Gérostar azate. Donc bolingo Nzambe ne mute sala nga. Ngai moni baloba adage moko boye. Même dans les néants, quelqu'un peut accomplir des prodiges. Na eloko te mutako sa eloko. Ngana monango et puis ngana da témoin oculaire. Nzambe asali maramu na vie na nga o. Pona za lelo boye Gérostar. Na dagi eloko te. Na dagi pene eloko te Nzambe asalinga. Nzambe moko tombola ngana ba ndenge na et puis ba occasion Nzambe mo mutayaka nango. Donc merci na batu tout ba soutenir na biso. Misu to yebi bango te misu musika sala la promotion na sala ba mambebele mais oyebi était merci vraiment. Mamutu bo sala rekomaka. Non, c'est un gars qui va consommer des choses, vraiment, ils ont la plateforme et tout. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Gérostar. On a vu que tu es au Cabonana, donc l'état là, les annoncés, merci à Bandouron, sur partout dans le monde entier. Merci à mon réalisateur héritier Djamba, les réalisateurs à filmer, à réaliser bon dessin mais Yakirikou. Merci beaucoup à Joël Obanji depuis moi la poto depuis Paris. Et merci aussi à Johnny Kwasa, Alman Noir, sans oublier Dina Koudivoa, KDV, Mamana, et la Joki Daniel, des gros bisous à ma fille chérie, Liam Skis. Quant à moi, je vous dis au revoir. Koko mokolo liwe betaki na porte ya moto ya bozuye ya asengaki na Nzambe abakisela ye mikolo liwa eboyaki kobakisela ye mikolo moto ya bozwi ya kolela na pasi ah Nzambe pourquoi opimeli nga tango ya kolela likolo ya liwa na ngai Kunda base les gars deuxième partie s'il te plaît. Moi vitesse, Benny Machine. Na mokili tozaba paya elobi tokozonga mabele suka toko leka nzela abeta tolo yende roi de terre suka batongela ye sepulcre abeta tolo kya kobima maseke na mokili suka selilita sonie soni na moto atieli kya na mokili abosani Nzambe lolendo te lofundu te nayebi ke naza moleki nzela yango na yaka liboso ya Nzambe pona senga bolimbisi ya masumu na ngai porte clés efungwami pona yo kokota na kobima achanja tabizaleli koniokolo bato eza na lifuti te kosala mabeza na litomba te tobanga Nzambe seko na mokili azalaka te biso tu baleki nzela tokoleka na biso amfumu lengi betu tu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga uje papa uki
Garisa Bana, Bayalua Mumudila Kena, Ambo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene, Mamwene, Kuna Yufuna, Roger, Mwana Makanda Boyuela, Ungeriki Makanda Boyuela, Yafisa, Lengi Lengi, Feroze, Yagine, Feroze Makangwe, Feroze Makangwe, Metro Makengwe, Shadombala.